Racha kula kenda poto. Na moment nini na mema ki na poto. Bato même na poto ba japonais. Bon, monika mama onde ezalaka. Yale ba kitala terrain abende ba musicien. Ndemo ba kindaki ye mokaki. Retour ma sole changer. Ezate ki auta ki na orchestre moko bouye aye, auta ki réparer. Il a créé. Mais Kesser Raja alaki batulaye. Bango ne ba pesa Kesser ba danse. Pour pas que gestion. Vous avez battu. Ba danse nini nesi danse lelo ba parce qu'il faut se référer. Na danse nini ba ko se référer pour na ko yeba Racha kula. Tigele talaka ndunguzi tende. Vous comprenez? Voilà ba za bila ndeni. Mais ce que ina teme ko expliquer kaka. Tigele te. Vous comprenez? Abeta solo comme ça, abeta comme ça kebo na sido mamangebi. Système kebo. Oui bigi système monat. Ami boaki bayambié. Vous comprenez? Wana ngaza na mona muke. Wana mpuku. Papa Chéri donc KO, album ebimaka te. Il faut combien les années? Ezanga nini yango? Na lobi boye. Omoni era loko moko boye. To beta concert à $200. Wana ndebino ndebo telemela wana. Mais to beti ndule. Plein. Sikoyo. Tozo beta susu. Bon, to kutala kana ndule. Yo moko vérifier. Ayo lobi obino bota papa siko yo beto zio. Yo siko lobi no basta bota papa yo siko ndongo za boye beta boma na kata wenge BCBG uzape mutu munene donc les aboy yo moko pesa na ma parcours na uza combien de bana. Naka na 3. Yo ba po télévision ezali. Tondeni. Na ba maka mbene naka na 3. Bon, excès de voyage. Ndio moni moya ko sasa ba masolo wana ezati. C'est les voyages Papa Chéri alinga kende yo femme mayo. Il faut to kende. Donc ça ba 1 mois, ba 2 mois. Tout ça côté kuna. Soko cha zemili. Vous avez que personne se bokenda, so ke kuna oke botu kuno tiki maki. Place ne so kende so tika maki. Soko ngala na consigne mo so na ke na tu chakate. Parce que na rapprocher. Na na ta wana te. Vous comprenez mec? Misa tuka. Mama yo na fadi. Comment maman? Clarisse Lundu. Clarisse Lundu. De Bruxelles. Clara Shop. Clara Shop. Correcteur News TV. Awande correction, il y a News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tout avec Correcteur News avec Yemoko Rachou. Dia Correcteur News TV, merci Penza de ça toujours confiance. Rachou la caramel ya bino lisusu mokolo lelo to kobeta Penza lisolo ka ya mawa ya komona lolenge nini. To bungisi moko ya musicien na biso un grand musicien na kombo ya Racha Kula. Na ile to beta Penza lisolo ya koyeba vie na ye parcours na ye. To yambi pona bino moko ya bagarde corps ya Wenge BCBG ya Papa Chéri Mkolumpa kande mikolo balobi kabola bilenga Papa Chéri Rachou la caramel pas Kabola bilenga Papa Chéri mon vieux Roger ML là ko Kabola nde bilenga Papa Chéri na Correcteur News TV de nema weja Kabola bilengi ya Papa Chéri mon vieux Roger le combattant Kabola bilenga Papa Chéri Léa Omba Miss Kabola bilenga Papa Chéri sikana sozali en tout cas merci Penza ndenge bokute na bino mokolo lelo na osola lisolo ya Racha Kula na Beta Boma. Pourquoi na poni Beta Boma parce que Beta Boma azali moko ya bayimboka o ya vandi Penza na kati ya Bandal boyebi ki Racha Kula pe azali moko ya bayimboka na kati ya Bandal malgré ya évoluer libanda ning ya kufi to ki corps na ye koya mais en attendant to bito sola quand même to menga un peu ko soit moi ba information sur yé vine on a Kinshasa pe avant akende na poto pe ninga évoluer ni na kosola on a Beta Boma mbote na yo. Bonjour. Bonne santé. Santé ça bien? Kimia. To Kabola bilenga Papa Chéri longo hein. Te problème c'est qui mes amis. Alors tous on a cadre ya masolo ya BCBGT mais tous on a cadre que mon Bandal.
bon la bandal bozali na matanga obo kufisi oyabino grand frère s'il faut le dire la combo ya Raja Kula. Alors est-ce que quoi biso le kozali mona mboka ya bandal moimboka oyebisa biso Raja Kula oyebaki ye na moment nini est-ce que Raja Kula azali réellement natif ya bandal to azali ka mutu moko ayaki na ye et puis a évolué ndenge nini relation na yo na ye le quoi mona bandal est-ce que boyebanaki bozali ko solola to ndenge nini? Raja Kula aza mwana bandal aza mwana ya palais bandal yebiye na ndenge masolo eza te ke autaki na orchestre moko boye aye autaki repara ye ya créa mais Kesser Raja alaki bato na ye bango nde bakopesa Kesser badanse pour peu que gestion ozoyeba te à partir ya wana nde Raja bima aye kosala orchestre Holandi. Après, avant de masolo na ye. Mais as un créateur, il y a pas danse. A créaka, a sala kapé masolo, ne batou. Parce que peli na ye, na lingue, azo sala masolo na ye. Ça pas orchestre na ye. Est-ce que la danse ni nest danse les lois parce qu'il faut se référer. La danse ni va ko se référer pour na koyeba Raja Kula. Tigale, talaka ndunguzi tende. Vous comprenez? Voilà, baza obina ndeni. Mais ce que ina te me ko expliquer kaka. Tigale te. Vous comprenez? Abeta solo ko mususu, abeta ko mususu akebo na sido mamangebi. Système akebo. Oui, bigi système monate. Amibwaki bayambiye. Vous comprenez? Voilà beaucoup. Vous comprenez? Ceux qui babeti papa amibwaki kebot, ba musicien ba tourner après ya mibwaki, allez babwaki. Oui ba kebot ne so betat. Donc il y a créateur ya ba danse. Donc ça le rôle na et pas ya Papa Wemba, nani, c'était qui encore mutazo bini sa ba danseuse? Nani nani viens biso lambio. Eza ko lambio. Lambio. Mais ce ko yeko sala art na ye, nde moni a évoluer. Qu'est-ce que tu as sala ki orchestre na ye? Wani zaika na bandal. Zaika na bandal na tinele ya batete la di baboma. OK. Alors ce que tu as sala Lubaki di baboma pardon. Lubaki na Syrie. OK. Mais si ko pona orchestre na ye. Comment na uzaki ni? Station Japan. Azena ba bise belé, azena ba danser. Barado, ba wamantele, ba tigele, bali. Est-ce que l'autre a sous le Raja Kula te malgré qu'avant coup photo ndo kanon penza sauté. Raja Kula kenda poto. Na moment nini, na mema ki na poto. Ba to même na poto ba japonais. Bon, moni ka mama onde izalaka. Ya le ba ki tala terre, abende ba musicien. Nde moni ba kindaki. Ye mokaki. Retour masole changer. Nande umuni pe azongaki. Masole changer ndini. Bon, bango kuna na kati kuna toke bandingi. Toke bate. Ye mokaki masolo na ye po ba mise batikalaki. Ye mokaki. Era zongi, kozonga pa zongi. Wana zama ngana ba vie beaucoup. Bango nde boke ba masolo. Osibo ya kufina poto non? Non, azana Kenya. Na Kenya. OK. Na Nairobi. Bo siko ba musicien na ye. Esila ka bo itonde ni solo. Bo ba musicien siko à partir d'un moment wana nde masole pesa ki bien te. Orchestre zakina na bes. Nde lifanto na ya bengi ba renouveler masolo. Faut ba aux États-Unis. Nande nga yekufana. Vous comprenez? Raja Kula, tu es bien grand musicien mais et la boye, il y a un contrat, to je sais que ndeki à moins que ba petit na terrain ba belé donc il pendant temps ils aient sauté. Mais créer sur ba musique ba danse ça ba danse aller comment tana nu boye ba danse mususu tana bilenga ya kaba bilenga papa shenga yo ya suna tante. Bon. Na nga yemba nga bina suba nzemu na. Mais mutu na mutu yo moko mfumu yeba. Ndengo zota o tambula. Ye ayebi bo ayebi kati na ye ayebi ndenge nini ata
tamboli mais Raja Kula za grand star nakata bandala na Congo ayibani makasi po to beta ba concert moko boye mbata mbuta wenge na station Japan to beta on la cascade na Wenzi vous comprenez mais ba spectacle les gars qui penda aki peut très fort. Très fort, mais n'est pas tout rappelé ma solo, mais on rappelle sur musicien mon avant dans la bandale. Toi musicien mon par exemple tous atta exemple papa Wemba. Azana na matungi, on rappelle na matungi penza comme papa Wemba appelé tangama, hôtel ba œuvre, ça la pena mo loko boye, ça la mo boye. Raja Kula pena bandale, lo ni toi to ko se référer na. Bon. O wana ezo dépendre na yemoko. Moni na ko za pena la. Mais ça ne veut créer. Moi non, ça rien. C'est normal. Vous avez mon bandana, Raja Kula na combien de bana? Bon. Puisque ma star tu bota ka bipai na bipai. Ah donc bomi yeba na bino hein? Olobi? Tomi yebaka. Ah bon? Mais ce que ezana ba makamususu. Oyo aye to yebi. Bongo ezali banda. To yebandi. Eyebana ka mukolo. Batanga ka lista maso ya masolo. Wana côté wana nde nako développer ngoti. Oui, biso lingo yoka boete, biso ta bata songi. Ayo le bio bino bota papa, basiko yo beto zio. Yo siko le bino basta bota papa, yo siko ndongo za boye beta boma na kata wenge BCBG, vous appelez mutu munene. Donc les abo yo moro pesa na parcours, on za combien de ban? Naka na 3. Ozo ba po télévision ezali. Tondeni. Na ba maka mbene naka na 3. Bon, excès de voyage. Ndio moni moya ko sasa mama Solwana exact. Donc c'est les voyages papa chéri nga kende yo femme mayo. Il faut to kende. To ko saba 1 mois, ba 2 mois. Tout ça côté kuna. Soko cha semini. Vous devez que place nso bokenda so ke kuna ke botu kuno tiki maki. Place nso bokenda so tika maki. Soko ngala na consigne mo so na ke na tushakate. Parce que na rapprocher. Na na tawana te. Vous comprenez mais? Misa tuka. Mama yo na fadi. Comment maman? Bakuso ko lubate. Clarisse Lundu. Clarisse Lundu. De Bruxelles. Clara Shop. Aïe, obinini. Clara Shop. Maman qui toko bakumiso boye pesa yelengi. Kabola bilenga papa chéri. Boye pesa bino soli sola papa chéri babi concert kala mingi te. Babi toka bilenga papa chéri. Jusqu'au kabola na bilenga papa chéri na ba téléspectateurs nyonso tout, ba internet nyonso tout ya Correcteur News TV. Le 13 tokuta na kunat. Na Chetemba. 18h. $20. Des hommes qui tu sais pour battre so ba se trouver. Ba mona epé kalate. Faut ba mona yi. Papa chéri ko ka selo roté ba misa ba yembi ko corona papa chéri rien. Ba sali ko publicité corona papa chéri donc papa chéri donc KO album e bimanga te il faut combien les années. Ils ont nini yango? Na la biboye. Omoni ele loko moko boye. To beta concert à $200. Wana ne bino ne botele milanga wana. Mais to beti ndule. Plein. Sikoyo. Tozo beta susu. Bon, to kutana kana ndule. Yo moko vérifier. Album et vous sama solo. Mais toza na day. Grand frère Moussaka Kufaki. Na Kitambo. Après ma camona ndi tebine to que volume ma solo mais album mo manon kalate nyo c'est ça mais to linga to chonga na marché ezali oyo ba kungat soko bimbalali oh na so vérité mec soko bimbalali malali nze omo kutezo beta ba bio bo embi nze ko fa embi yango élégance bino pe embi elga finalement et puis ba bio ko fin des sommes to solina rio le bio elga la ça la fantara bien elga carno siko yebisa biso mec makambo este na este na west este na west moi to ko tango ezati distance ya mulai makasi ozongia este na west vous comprenez
Moi toko tango ezate. Tout ezaka na tempo. Vous comprenez? Président aza patron des patrons. Yaman. Mukulu. Mukulu ona. J'ai bien pianat. J'ai bien ona. Souverain. Leader. Papa chéri. Souka. Ya. Kabona no bilenga papa chéri na bato ba otala yo. Bakunga pena o lebiki no o pena biki soki yo pena yembi yango. Iza pena babilo ko ekota wana makata matoi na motema. Nasala al capé. Mariko no musicien te. Wana babi kabola bilenga papa chéri zana oza musicien te. Kabola bilenga papa chéri. Na kabola. Kabola ko. Botale ndenge titanique za kozinda. Botale ndenge titanique za kozinda. Boluka ba sauvetage. Asuki wana. C'est peli. Na sepeli makasi po babi photo kabola bilenga papa chéri en tout cas to beti solo araja kula mais on peut ça quand même programme parce que ça moi bandal comment est-ce que baza ko salango dès ko ya mercredi et que cinquantenaire après ce que famille ba ibindenge nini ba passe sous programme pour jour to kundaye bino bana bandal baza ko s'organiser comment to so organiser bon batu na bakwena bango ba sel ba programme na bango kwena kwen bata wenza molar bali bata siri bazali bata molar bata sinkin basel basepe ba programme na bango alors ba reteni ni misalelo moi un mot te pe bato yo bali te na sepeli kana bino ndebo a se prendre ngai bon après c'est comme botte na papa chéri après c'est botte na ba master orchestre ba JDL a mettre a wenge nyoso mbota trop Beta Boma, force tranquille, de tous les temps, de tous les jours. Il y a maman Clara Shop. En tout cas, merci beaucoup Beta Boma. Tu as vraiment un makasa osula na masolo ya rachakula parce que ça mon abandal. Alors bandeko balento comme na souka, bobi ki Beta Boma azali maître ya wenge BCBG ya papa chéri, souverain JB Mpiana. Donc na éviter que ce tirel na souka soki oyebi ba prénom to be ba surnom ya JB Mpiana oyebi o sepela na yango tinda message na on les age concours biso correcteur news TV to pesibino to tie moto yo ako répondre na ba question auto poser bino a vous appeler ma banga na ye un mois mobimba gratuit quoi donc comme on a vous allez vraiment mentionner na correcteur news TV prénom et surnom o sepela na yango et pas il y a musicien na biso Jean Bedel JB Mpiana surnom o yebo sepela nango tinda message na correcteur news TV et puis to goûter na bino kaka soki programme ya matanga ya musicien na biso raja kula ibimi merci de le maweja merci na Roger les combattants Roger ML merci na Léa Omba Miss merci na Jocelyne Moussaou et puis l'issue balobi mwana moro boya na nzela minu tala munene je suis Moussa soka zolia bonbon na ebité toka bolaka biso so bilenga papa chéri Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou.